mois déjà et demi. Surtout. Donc, vraiment, nous avons battu le boko, on a commis très bien. Et malade on banda yo on est tous là parce que bana na pe bande ko na yo maman na ya famille bota et puis ba tout balingaka yo quand même na poste ba quand même origine pe ndenge malade no banda ke sala bango vraiment grand plaisir. Nazo samsa na ngana zo ba toujours la c'est film na biso jamais maman belle vie atinda ka biso na ba télévision auto finga ba ai sa biso bo sala musala to sala musala na biso to sala promotion ya film na biso. So il y a des gens qui ont fandi, mais ils ont mutu na mutu. Bien ne peut pas qu'on fasse la promotion na bien la film na bien. Et ça n'a pas problème oui, la patronne. Ba leka ba fingaye, ba loba ba bepo na maman belle vie. Si ko lelo conscience ba ko sali ke te to so finga mutu munene. To so finga mutu nzambe atindi asunga batu na mokili. Ko me bele ozoba. Loma non mais comme belé la carte famille bota parce que des membres aussi ya ba ba rejoindre bino ba propos ibuta bisaki gatibina linda yo pouvant on ni tant déjà ba bon bazara déjà ba nemi ba finga ba sala siko ba yo ça kata ka histoire kata li solo et puis nga de akani donc maman soka zongi voyage automatiquement net bango ba sala ba zonga na parler na bango na lobi ngani ngai di pine lobi bafanda na bango na groupe na bango na famille na bango kuna bafandi batuna biloko na bango batika pe biso pe côté na famille bota to fanda na biso to so ngana zo na sens nini to so boya na sens nini lelo so ba famille bota to yambi bango est-ce que vous comprenez lobi on mona makambo e bimate dibile yo fanda baninga ngoke yo zaka soki to sisi misala ka so komika 17h fokeni otika baninga poani ngabitenga ke bien kanga na boya na bina ke j'ai compétence oh yaka na ngabinga ke peut-être so na fanda ki baninga banoli sanga na fanda peut-être na ngana kutela pe na ba likama te ba no tinda bango ba benda ngai mais nga se ka mtu makasi na ke na yekutela pe na batu moko boye oyo donc na ke na yekutela na batu moko boye il fallait pas kutana kutana na bango na koma na ndako boye na fongo na ndako boye elo me kotanga na lokolo tchoup d'esprit, c'est apparemment, mais quand on calcule bien, apparemment, au salaire de ma bémo beauté, Nazana problématique, Moninga dipine, même pas. Na lagi sode. Na lagi singa ba monita. Te na lagi sode. Na lagi singa ba monita. Na lagi sode. Na monita, c'est bon ba monita. Cameraman, na lagi sode. Moni. To sali ba captation pour na film intel. Et c'est ça normal. Nga vraiment so ina zaki mona mobile. Moi si nanga leki na télévision le bike na utaki là na cimetière na sali ba captation pour na film na boyo mbalama. Et ça c'est bino déjà batakisi. Wana boutima ko? Oh, et makasi. Nanda ko leka yo moko. Ta beti kake mbasu don. Ba sanga ke mba mona ko fa 6 place. Na okufa ngana zana na mission nzamba tina ngana mokili muta mokili abomanga te vraiment là na bisa yo na ofinga pe comment ça muto quelque chose c'est na moni oza mbela bino mibale pona bossa te o solo nga mabe to bunda na plateau na bossa nje to bien te so la nga bien de la santé. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre
et pas ya Jemima Ibele. Chers abonnés internautes de Jemima Ibele Télévision, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore pour ce nouveau numéro, cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain Moma, la merveille de la presse congolaise. Et merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Surtout, comme vous savez, l'actualité nous oblige toujours d'aller chercher les informations pour vous informer. On a cette grande joie avec Exode Mikebi derrière la caméra. Je dis aussi un grand merci à toutes les personnes qui ont cœur ouvert pour aider cette émission à se propulser vers en avant, à l'occurrence de mon frère Jonathan Ngoma, les grands lions de la monnaie, également aussi à vous, Joël Maton, le garçon capable. Un grand merci aussi à vous, Louance Cassidon Jazzy depuis Canada. En tout cas, on est ensemble, mesdames et messieurs. Et si seulement si Exode Mikebi parle les mêmes langages avec nous, on va grandir le match pour recevoir notre invité qui est là avec nous, Dipina Oboyo Kaka Obose Plana, toujours. Bonjour Kouloutou Dipina. Bonjour. Ouais, est-ce que ça va? Ça va, c'est quoi? Obelagi trop. On est tellement fort. On a un soudi pina, on connaît que ta famille bote va mon soudi pina, l'autre monio soit là. Naza nga likam na mututé santé ninga na kinga vraiment. Donc déjà donc un mois déjà et demi. Surtout. Donc nazaki na ndako vraiment nzamba tshelo boko na komi très bien. Et malade de banda yo on est tous là parce que bana na pe bande ko na yo ba maman na ya famille bota et puis ba tout balingaka yo ba quand même na poste ba quand même origine pe ndenge malade no banda ke sala bango vraiment grand plaisir. Ah azali na tozana biso na musana biso to salaka tozana biso to kina Jemima Ibele na Bianca patron na ngai donc na bossa na tena pesi na famille bota mobimba vraiment Dipine na bino soldat na bino ya bino yango mbote na bino na bosanité la patronne na maman Bellevue merci mingi vraiment na maman Bellevue otika kinga mwana na ote okene na ngati na suka merci nzamba pambola voilà toke na sujet problème eza na belaki tozaki na musala na ba émission na biso zaki na Bianca Jemima Ibele Jerry Kobetos tozalaki wana bato mosusu kwa tosali mosala na biso mpe tosilisi tokomeki ba heure boye ba 17h nga lobi non nazorapide nakei ndako mpo parce que naza mopaya moko ya otala ngai donc Jemima boye libino yo ofandi baninga olingoke yo ozaka soki tosisi mosala kasi tokomi ka 17h fokeni otikaka baninga po ani ngabi te ngai akei bianka akangi nga na boye nga na bino akei jei kopetosabe yaka na nga binga ke peut-être so na fanda ki baninga banoli sanga na fanda peut-être na nga na kutela pe na ba likama te bano tinda bango babenda ngai mais nga seka mutu makasi na ke na yekutela pe na batu moko boye oyo donc na ke na yekutela na batu moko boye il fallait pas kuta na kutana na bango na koma na ndako boye na fongo na ndako boye elo me kota nga na lokolo tchup na yoka malili wana kiki donc côté le côté non eloko na nyati eloko te eloko moko boye eloko donc na bandi ba moko malili nga na yoka na vie nga na yoka malili ya bongo te malili do malili on bana moko senti bango lokolo pasi okokotumbola lokolo ko moko lokwa béton na salini yo olingo sanga mabe peut-être bomanga pona nini nga na pona lokwa nga Dipina na zaboye na pona star nanga eza maman Bellevue la patronne so le bongo d'ailleurs comment penser d'ailleurs que c'est que vous taki na ngambo mususu wana oui ba maladi wana etali bango soko bazana ba maladi na bango ba otama na ba poche wana bona etali bango na nzambe na bango na éviter zo comprendre nga star nanga eza maman Bellevue la patronne wana to kitio zongi o saine surtout ngana o tiko de servir ma belle vite ngai vraiment na famille bota n'habite so comprendre donc sentir pas si imagine que na téléphone na ngamoko obenga bandeko na nga ba numéro ya bato elimwe na ba Bianca bato tout elimwe
nabika nana on a tiré qui numéro voice mako oh et makasi nanda ko leka yo moko babeti kake mbasundo basanga ke mbamona ku fa 6 place na okufa ngana zana na mission nzamba tina ngana mokili muta mokili obomanga te vraiment nzambe tango ya chepo na vina ngate muta mokili chepo na vina ngate ona zanga likamna mutu te na sa msana ngai na finga na mutu te na zo sa msana ngana na zo ba tuzo la se filme na biso jamais maman belle vie atinda ka biso na ba télévision auto finga ba ai sa biso bo sala musala to sa msana biso to sala promotion ya filme na biso so yibise biso soki ofandi mais eza mutu na mutu bino pe bako ko sala promotion na bino ya filme na bino eza na problème te okoleka na YouTube le na télévision olobeli promotion ya filme na bino mutu ofinga mutu olobano azate mais bino bolingi mamba promotion to bolingi ko finga to lingi to bozo tombola mafinga mais bozo tombola musala te bozo tombola ndeli boso bango bacha voilà bazo pour finga bazo kena ngoli boso mais musala ezo sala maté mais soko yena na et pas maman belle vie la famille bota mais ozo kuta famille bota musala ezo salama maman belle vie azoka tenter que avant na réfléchir mamba buzoba azo réfléchir musala bon on a bien sungana bota là yo oui. Parce que la maladie d'esprit, c'est apparemment, mais quand on calcule bien, apparemment, au salaire, tout m'a bien mon beauté. Nazana problématique. Moninga dipine, même pas. Na lagi sode. Na lagi singa magba monita. Te na lagi sode. Na lagi singa magba monita. Na lagi sode. Na monia c'est bon monita. Cameraman, na lagi sode. Ah, moni. Donc voilà. Donc ngani na zaboy donc na yebine ba yibaka te na yebine ba boti na yebine ba boti na mobala mutu te. Donc na yeba ndinga okabula baninga te. Na linga ka kimia men na mtakana. Na luka problème te. Donc soki olobi ke continue na carré na nga. C'est kanda na ya mumte le kilo maramte peut-être. Kanda na bandeni. Ah, qui na TV c'est le romo kanda des gros bimeli talibango talibango maman nani siko bango ba tikisa musalo ndeni yango de ba mina kasa ona lobibo talibango ngala bango to famille moko te to bota mama moko tata moko te to yo kuta peut-être na musala oyo yo kolinga na ngabulu pe ba ke dipine na ofani se na ndako ko sa musala te o mate ke yo ni to ofana na ndako na ofana na ndako te ah bongo ko mebele ya ozoba Loma, non, comme belé la famille bota parce que des membres aussi à la région de Bino va proposer Bisaki Gatibina Linda. Yo pouvant on est tant déjà bon bazar déjà nemi ba finga ba sala. Siko ba yo ça katara pe histoire katali solo et puis on a des akana. Mais kata ba simbate maman simbate. Mais ba yima sa musa. Ba ko sala ba lukelo luka ba sala ba luka star na bango pe mususu. Ba se pena na bango na famille bota ba yate na ba ko se pardonner na bango non oh pardonne tant déjà mutaleki na télévision de là pardon to ke musika te pardon o ko pesa ngakanda oui to ke musika te yebisanga nanu muto ya fingi star na yo abutu ko fingi mama belle vie zela na bisa yo zela na bisa yo nanu zela c'est na moni oza mbela bino mibale pona bosa te o solo nga mabe to bunda na plateau ka bosa nje to bien te so la nga bien te oui OK na nga mabe nga lobi boy parce que bango muto déjà ça fingi déjà star na bino le cas star na biso mama belle vie la patronne baleka ba finga baloba mabe pona mama belle vie siko lelo conscience bango esali ke tozo finga mutu munene tozo finga mutu nzambe atindi asunga batu na mokili biso tolingi mutu tolingi na biso mutu mususu tolingi na biso bango te tolingi na biso bango te toboyi na biso bango ba joa ka kuna ata baswani babebani bazonga ka kuna ba na meme na groupe wana akene ka ba fina na kuna ero sa eloko te biso toboyi en tout cas nga na biso vraiment so ba na famille bota vraiment ba sepena na ngate te ba musala ba baluka ba passe musuba kene kapa et pas ma belle te to boyi na biso ba kende kuna oh na tuaka na mama na ye
mutu tu azala mama na ye lokola bango bazala mama na bango ne batuna batune kaka kuna ese ngo problème te biso tozala biso bana mama na biso kaka koto yo na famille bota bokoli azali na mama boti bazali siko lenye sani de bazala de bango bakoma de mama te olobi mabe peut-être bali lipa te olobi mabe bango benga mama zaka te biso ko moni mama na biso mama Belleville jamais biso to kesu na to kesu mama zaka moko ozo mama za mi balete olobi mabe deuxième ko pa mama Belleville ba ya ne bazoka kwanga po bakene kuna neze ya bango non olobi mabe ba mère na biso mama voyager to mama voyager bon tellement atike biso na bongo maman bokoli moyen na ya sungi biso maman soka zongi voyage automatiquement net bango ba sala bazonga na parler na bango na lobi ngai di pine lobi ba fanda na bango na groupe na bango na famille na bango kuna ba fandi ba tourna biloko na bango ba tika pe biso pe côté na famille bota to fanda na biso to so ngala zo na sens nini to so boya na sens nini lelo so ba ye famille bota to yambi bango est-ce que vous comprenez lobi on mona makambo e bimate siko na bibo na bité so zo comprendre ma belle vie mambo yambi tenga na boy te zela na kati ngela te na kati na aussi sauté on a moni ozana ba ozana elle kuna na comprendre te parce que ya oui wana tete oza pona ko beto likofu na pandi poza na mo oza double face on a kene te OK nga double face bodeni pona mo ozo ke mabe ozo keke OK te mama Belleville asungaka mutu nyonso aza motema pepele aso sale mabe osala mabete ma Belleville sani ayamba kaka siko lokola ngai dipine si on a tela batu mo peut-être place mo ba finga ma Belleville mingi boso ko ta ba mingi na bi bango ba finga te bango ba finga te na lobi lokola ba utaki kuna nde moni loko na loba bongo bango ba finga te mais lokola ba utaki kuna yango ne pesi bon mama Belleville soka lobi kele ba ya eza problème te na ebite tenga na lobi na ngana bike te motema mama Belleville so mama Belleville lobi ni ke bon baya bako tourner et ça problème te mettons ba ko tourner basa ande musala oui basa la musala na bango mais so ba ko tourner comme que ma famille bota ba yoki ba mili banda awane ozamba c'est bon chance déjà na pesi nga na pesi bango chance te poza maman mtoloba nga na pesi nga za lokwa loba te maman ne soka lobi ke bon ba ya ko tourner wana se ke ba ko tourner pour mes até nga na pesi bango les bienvenus kasi te nga na pesi nan. Chers abonnés internautes, on continue toujours, nous sommes dans GMA IBL Télévision. On a toujours la grande joie de bien pouvoir partager de bonnes choses avec vous. Au fur et à mesure, nous sommes vos ouvriers. Nous travaillons pour vous. Pourquoi en tout cas, Talakutu et réseau qui est dans la méthode. D'abord, sanité vraiment, Jogo Song. Donc, Nzambe Yolo Yakawu quoi. Donc, beta. Salutations. Donc, il n'est pas Zawana. Alinga Mama Belleville makasi donc attends net là parce qu'on dit qu'à 16h30 à jour de téléphone attends le film déjà la fongo la téléfilm déjà arme de guerre tous allons sur les réseaux mesdames et messieurs en tout cas c'est pour nous un grand plaisir de savoir que Mama Belleville Kandi évolue toujours avec son groupe également aussi Bella Production et surtout Famille Libota. Nous vous aimions énormément. On est ici pour parler de grandes choses avec vous, mesdames et messieurs. Tout ça déjà d'informations. Aujourd'hui, ça vraiment pas si. Il y a Eric, en tout cas, artiste et comédien, Bobby bien. Eric Azali, artiste Oyo. À Zoaki Moitin, qui passé na Simba. À passer na Simba, ma oumé l'a quitté. Alors, à Zoaki Moitin, Père Ozana, maman, style Péchanga. Et fil du temps, tout le monde a obtenu ça. À propos, ça livre vraiment rage dans les réseaux sociaux, ça livre vraiment pas si. Tu reçois vraiment temps et reçois l'angle, ça a un grand plaisir. Vraiment pas si ça livre passe en tout cas, ça fait vraiment la rage sur les réseaux. De voir qu'un artiste et comédien, Azali, éducateur à masse, un artiste et comédien face à propos à bien contenir. Et tout le monde, Rick a mis ça à propos à ma baie concernant Ercine Péchanga, où il va traiter. Or, ndenge ba mesana ko zulaye parce que Ercine Péchanga lelo azali vraiment image qui toko ya comédie congolaise totalement vidéo Eric au monde comment a traité Ercine Péchanga également na batu ya groupe Simba apparemment bazali batu ba fétiche en tout cas suivant puis nous allons retrouver juste après pour la suite également la continuité de cette émission. Mais biso Eric utopia ba prix
Banzibiso là ba morgue yangalima pour nous le filmer. Tolani penda pas au moins bien bibembe. Nerique wele azali vivant. Mais si tu tournes en côté, ngana mona Maïda Costa, tu bima 5h du matin pour tout y a na force. Tout quand Eric wele na force. Ma référence non peut c'est Eric wele aza vivant. De retour sur ce plateau, fidèles amis téléspectateurs, internautes, nous avons a 10 pinins, total vidéo, il y a Eric Olobi sur Irsile Péchanga concernant, parce que déjà, la préparation, il y a sorti, il y a le film où il y a Irsile Péchanga, Irsile contre Péchanga. Parce que par exemple, l'artiste va participer à la production d'un film. Mais au moins, apparemment, va participer. Il y a mis à propos que donc, va participer, qui va participer, qui dans la salle, je vais comprendre que nous sommes de contribuer à qui est belé parce qu'on a même sacrifié nos vies au Kenya manque. Habité, Koyo, Kapé, comme on a propos. Kasi Bazama elle était na sens swing. Parce que yo je le la télévision le baké tokenda qui manque. N'habite ce comprendre. Tokenda na moko to sali ba captation pour na film intel. Et c'est ça normal. Nga vraiment so ina zaki mona mobile. Moi si nanga leki na télévision le bike na uta ki là na cimetière na sali ba captation pour na film na boyo mbala mao. Et ça c'est déjà batakisi. Oui, bon ça basima, bon ça da basima be. Tokenda vraiment na ndenga logique. Ce comment le maman Irsile Péchanga a sali yango te pour aboya ki na peut-être kokota na busoba wana. N'habite ce comprendre. Moi déjà ça ka yeba ki baza déjà bon aboya ki na ye. Ça amoni ki abiki na retourner film wana. Parce ici bango to ba ki na cimetière, ba ça la cérémonie. Il sait ka boyi na ye afanda ki na ye. Ko boya ko ke no ça la cérémonie et ça problème. Non. Et ça problème était bango le bango ba lingi na bango ba ke na cimetière ba ça ba captation et tali bango après le billet na so ba zuba problème bon bon nini ba ta tête ba sel bango mabe donc ça déjà conseiller la maman bo ami déjà que ça que Irsile Péchanga succès na ye et batami na sima ya kisi donc ya succès ya journaliste na biso mutamutala succès ndenge na omoni et toi la mutu ba tufa ngote tant Irsile Péchanga lelo nzamba sungi ya chelo boko apesi succès na ye botika muninga na succès na ye et puis lelo succès ne boko le baké akena na cimetière na kisi au moins que ça buzoba wana et puis à côté d'Acosta Tara d'Acosta bazara parmi la proche Irsile Péchanga na kati ya dossier bazara même na d'Acosta eza buzoba omoni eza buzoba omoni na biso so comprendre eza buzoba batika ko sali botika ko sali batu boyebi beke o baza star na biso ya mboka yo koleka na télévision o bana koloba mabe peut-être Irsile Péchanga na d'Acosta oloba mabe na bango pozwa nini ese bango bakenda babanda kwa nganga bongo bakenda te bino peut-être ne bokei boyeka po bosali baninga mais ça qui toko te bande konanga to solo ba chaque fois to tombola théâtre to tombola buzoba te comment musana na biso théâtre to comme ko tombola buzoba makasi to zotika théâtre buzoba comme ko leka makasi éducation nini o biso to zozwa bana o bazo ya lelo éducation ni bo pesa bana wana bo pesa bana na mafinga et ça qui toko te voilà nana exemple maman Belleville maman la patronne maman Belleville botela musala zo sala voilà nana exemple na yena ya mutu moko nana et puis ba source musala apparemment lokola alinga pesa moi tendance na côté ya babakouk yango na moni aye faut bana ko tirer bateau basolaka bien na Belleville yango apesa kasi yango na lobi ke eza buzoba yo retoucher ba retoucher Péchanga ba retoucher d'Acosta ba retoucher bango ba buzoba wana ngako tu pona bango ba répondre bango te ba tika ba meka ko répondre bango te et puis makambo bango lokwa bango bandima na bango ke na ndakanga ba ke na bango so nde ba ke na ndakanga ba somi mokili mobimba o nde ba sala captation na kata ya zamba na cimetière ba somi mokili mobimba o monte ke o tambola na makolo vraiment ozoma ngote ezata na sens moko te. Alors batika batu bana batu nzamba pesi bango chance tika bango bakena bango liboso botika koleka na ba télévision ko salir bango eza kitoko te selon on a Irsile Péchanga otala yo Blankline parce que Sika Zali a vraiment touché par rapport à propos de ba bimisi pena mutu akisa misi mutu ya mabe okoyi bisani na makao ekomeli nenga oui maman Irsile Péchanga star donc lokola ngai soldat dipine na lobaka boy ko pesa bango opesa bango gaz te ko répondre bango te ko loba eloko moko te garder ka bandi na baloba mabe me bakuto na yango te na bito zo comprendre yo tela ka nzambe
lokola bango balingi kosali yo balobi ke yo okendaki na cimetière etali bango nzambe azwa lokumu donc korépondre mutu te korépondre bango te tika bango na nzambe abeta bango 12 tala moni xi péchanga asikaka mabe bakokangisa bango te obi ke eloko vraiment bakokangisa bango bake ata makala te bakokende vraiment mpasi bakokende bomba bango nano po nini ozosali sala imagination na olinga bacha bango bato basala mabe boye ngai bato basangisa bango na bakulu na bazokendaka mboko bazokendaka wana kanya makasese kuna kisi eza te fufu eza te kuna eza kaka okutaka banyama na bazamba oluka omona te elonga dipino omona te oluka omona te elonga bianka omona te donc omona kuta zamba na zamba donc batina bango kuna loka bango bakoma koleka na batelevizio na bayoutube kofinga bafamille ya bato ya kolobaka buzoba loka omoni prison oyo awa prison na biso awa ya kisasa oyo ya nini awa ezosala eloko te baprison na biso so bakoti 2 jours 3 jours 4 jours moko babimi bakomi komona ngo babaseki star ngo na yo boye bien non par rapport est-ce que ça la pena moi nayi bango te nayi te nayi bango bana chiko ba mo nayi bango te nayebi mama Belleville la patronne yende nayebi est-ce que bato bayebani te bakozwa pe temps ko bebisa kasi yango eloko nga nazoloba eloko nalobaka chaque fois nalobaka ke bato babanda théâtre liboso bango nde bakoma kopesa bana lelo bazoyeba bapesa bango pouvoir ya kofinga bato babanda théâtre mongo nazoba en général non nalobi en général nalobi en général mutu na mutu akozwa poste na ye akozwa part na ye oyo ayebika tindaka bato afingaka ye moko aza part na ye mutu aza part na ye naza ata oloba bakoma bato ate naza ata kofula akoma mutu ate nazoloba. Merci beaucoup, Dipina. En tout cas, tu as moins de l'été parce que télévision Zangonga, Batalio, Ozongi de retour, au Kolo Banabangonini, plaisir ni no sala bango parce que tu vois monio a Dipina Bunga qui est l'autre retrouve en bonne santé. Au Kolo Banini, no sala bangonini pe, mot de la fin ça va très bien. Merci mille ba fan nanga tout vraiment Dipina yo moment na bunga muke, njoto ni ngana ki. Sikoyo ça va, nous avons battu le boko. Ça va, moi muke ça va, parce que la limika ça va, nous avons ça chez les allo. En tout cas, bambote mingi tous les fans nanga, tous les familles bota mobimba. Dipina na vino ye. Bacha manduki. Retour taya. Yo. Puchon. Maman Jali Katala. En tout cas, la bossa était Bianca, comment Bianca, la bossa était vraiment la patronne, maman Belleville, la patronne, vraiment, la ligne remingi, maman, c'est maman dans la lali, c'est la lali, maman Belleville, c'est la maman Bibiche, moi ça boit noir. Donc, Nazara son la lali, quand on raisonné, la patronne, voilà. Fidèles amis téléspectateurs et internautes, surtout nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Surtout n'hésitez pas à vous abonner massivement à votre chaîne préférée, Gilles Maïbé Télévision. Et dans l'entretemps, nous consommons toujours les films L'arme de guerre de Maman Belleville, La Patronne, Poutine de l'électricité comme Bianca le Bara toujours. Et ça, un grand plaisir. En tout cas, un grand plaisir. Comme on a Bianca assisté Bissot. Merci également aussi à vous, Exode Mikebi également, qui était derrière la caméra pour nous aider à avoir des très bonnes images. Et surtout, merci à toute ma famille Ngoma qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Merci à Jonathan Ngoma. Merci beaucoup à Loïs Kassi Don Jazzy. Nous vous retrouvons à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h. S'abonner na yo
okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima